bande konanga pona kolanda tout ça déjà na boni chez Zana na kati ya Belle TV tozwana nous suite tozwa teaser tozwana nous teaser ya pamba et puis tokutana makambo mususu tolanda. Quel que soit makamalo kuta quel que soit wayana oyayana ome bande kwana bazalaka kaka wana tolanda nanu vidéo wana bande tolanda nanu vidéo wana ensemble avec vous par la foi 2025. Je vous aime beaucoup. Famille Libota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive pour le réseau dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngai sœur Nabino, ngai petite sœur Nabino, ngai grande sœur Nabino, ngai petite Nabino et maman Nabino, pourquoi pas. Merci, merci énormément. J'ai dit merci à toutes les femmes du monde entier. Basouetaki ba mama leki dédicace ba bwaka ki ba mama leki na place ya banoko tolanda makena respect et pas ya noko nanga munga pe azali to be ngake munga de la presse pour sukisa makambo munga azali décarré machi ya pe azali na côté le misabino kaka na décarré ngana ko lobelo ko mokote kaka baleki nanga décarré machi na tele misabino na munga de la presse bon mona noko nanga ali tanda chou bébé tanda bango kasi mobala ya kin en tout cas ntuka mobala ye awa ekobala kaka petite sœur na ye ben doche ekobala petite sœur ya dinana bande konanga tolanda nanu tableau oyo tolanda. Mais c'est sacrifié d'abord pour la famille où nous avons pour la fille. On a un autre canisa, parents n'ont pas bazate, bangaza parents. Babokino. Parce que si on a parents n'ont pas yo bali moi na bango si vous avez bokilo na bango. Et on qui on parle officiellement. Ma petite sœur, oh, on va mettre la Kitty, na lobi que non, on va mettre la Nda, ma camarade, on va benga zo, baluchi. Nga. Ma camarade, on va benga zo, ma baluchi, on va kizer, on va mettre, comment on va mettre quelque chose à Yemoko. Nous avons la confiance dans le papa. Nous avons la confiance. On a notre mobile, on a autant la télé, on a négligé, on a négligé, on a beaucoup, on a occupé, kaka, on a s'occuper de la famille, toi, tu gagnes combien? Yes, on a combien yo gagne. Oh, et ça plus que nga, et on doit salir la kimacho. Yes, on a combien gagne. Moi, je travaille 2 fois. J'ai 6 heures, mais comme ça, j'ai 14 ans, j'ai servi mon bain nanga. Na ça la mumba parce que la lobby, non, na ça pas mon bain nanga, ça m'a pensé du bandit. Nous avons fait fatigué. La zéli 15 heures, nga wana na mais non, ça on peut aller. Combien de fois famille nous a bien là yo, tinda bosala boyo au boya.
minga na mutina mwana mbo usuna tinda na famille yo yebite so no sa mo kwa no so mo mo bichi no tala mo bainana papa bana mato bana utuka na yetu tuseli ba projet so bito kodi to kinda Afrique to ngandako to vanda na biso na Afrique mais non l'émission kanisi ma mususu est-ce mususu ko taki mo au bouleverser nyoso au renverser ma calcul nyoso ngana yo to na ba projet nyoso te yo c'est le oui yo c'est le c'est le yo zali bana Je me suis toujours posé cette question. Non. Eh, crie. Non, c'est ça. Ah, je te pardonne. Écoute, je sais que mon explication est sortie parce que je comprends absolument. Donc, un sentiment m'appelle de Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Je fais quoi? Je ne sais tu pas. Tu étais ivre. Je n'étais pas ivre. Mais... Ah, on s'est dit en mode conscience, on aurait été la place. Non. Et là, on va comprendre avec un qui a roulé à moi. Bah, il y a eu la chambre. Il y a eu les salles. Voilà, bonne année à tout le monde, bonne année à tous nos abonnés, bonne année à Batunir, sur Balinakanga, Nakatia, Active Final Télévision, bonne année à maman bébé, mémé à famille Libota, bonne année à maman Gina Mabiala, la maman chérie, Ika Mamelina, maman Anim Poutou, bonne année à Elena David, bonne année à Princesse Davina, bonne année à Chimène Manuel, bonne année à vraiment à tout le monde, Batunir sur beaucoup de émission, bonne année Nabino, bonne année à Rebecca Dizak, bonne année, vraiment on a Batunir, bonne année à mon papa, héros dans l'ombre, bonne année à ma famille, Dongala, inscrit en famille, si voilà, bonne année à mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, bonne année à Béni Sangala, bonne année à monsieur Yannick Bolunza, bonne année à mon papa chéri, Jimbanda Mbumba. Voilà, bonne année à vous. Bonne année na batunir so obalinga kanga. Bonne année vraiment na yope maman. Vraiment on a souhaité qu'il tika ba meilleur et zala na biso na année oyo et bandi déjà sika. Voilà, tout bandi déjà janvier. Janvier na biso déjà et bandi. Bonne année à Bob Moulema, bonne année à A12, bonne année bonne année à Ghost di Kambala, noko Ghost di Kambala. Ah, mon vieux, t'as comme elinge banda okende parce que moi, Kalamba, voilà. Bonne année à tous mes amis, bonne année à votre venir sur la TikTok, Facebook, WhatsApp, bonne année Nabino. Mesdames et messieurs, les lots na yeli sous, en tout cas, le bin a quitté parce que toyebi les premiers ndenge zalaka malgré ngabimalanga te les premiers ndenge zalaka kama ba fatigue ya kolamba ya kosolola vraiment surtout mimi tout ça qui on a vie donc moi ba fatigue zalaki pona ya vraiment na fanda boyena ko sala analyse en tout cas dans qui moi empêchement bandiko bongo bandeko tofandisa biso ya boye Zahir eningani bandiko nanga en tout cas vraiment ya kobeba Zahir eningani bandeko film na biso eutaki déjà kosila toyebi ke film na biso eutaki kosila bongo film ya biso ya sika ezokotela biso na kati ya Bellevue TV film eza bongo Boniche. Voilà, Boniche eza wana toza bongo na Boniche bandeko na kati ya Bellevue TV. Bongo na kati ya Dinana la douce toza bongo na les secrets des mariages, les secrets dans les mariages euti kosila et c'est là qui déjà lobby 14e épisode euti déjà kosila lobby. Oh pe film wana eza là qui vraiment waouh bandeko na ngai. Bongo pe na kati ya Karine Yamado na kati ya Karine Yamado toza pe bongo na film na biso eza wana ésotérique eza bongo na kati ya chaîne ya Karine Yamado bandeko boyende ezalaka boye ezalaka bandeko to ozoki kuna ozosala moninga loboko yo mpo ozosala ya yo tomona ba haine ezala vraiment te nazo continue toujours na koloba lelo oyo nazoloba wana eza bapointe olobela lelo na kati ya Mimi Kabeya toza bongo na concurrence
film ya concurrence eza bongo na kati ya Mimi Kabeya. Bongo na chant na biso ya mwana na biso leki na biso Aïda Gladys eza bongo la prostituée de mon mari. Bandeko na biso vraiment bazosala ba film ya kitoko na kati ya Costa kuna toza pe na ba film ya kati Ada Ilunga toza kuna na ba film eza wana na kati ya bandeko na biso mibali ba film eza wana ba film ya vraiment eza wana tali film et le bien tonton Loulou tali film bandeko na ngai voilà d'ailleurs la utiko le baba point autokolobela en tout cas na suka vraiment les abonnés na sortie médiatique ya amour ndenge ye vraiment en tout cas s'appelle singate na koloba kaka bandeko na loba kaka bon on raison c'est la bino pe vidéo moko boye ya kala oyo aussi là abandaka l'écran émission mo boye ba poser que kandika to posaka ba question na bandaka koloba ke ya viara na théâtre te ya linga ni ma mosala théâtre tout azaka na ko bina viara na za l'année danser bandeko donc c'est la bino vidéo voilà. Heureusement sur cette vidéo il y a meilleur V au madame Belvi Kandi à Sali meilleur V tout à la vraiment le lengi ninyo okoki ko délicacer bato voilà bandeko na nga pona kolanda tout ça déjà na boni chez Zawana na kati ya Belvi TV tozwana nu suite tozwa teaser ya pamba et puis tokutana makambo mususu tolanda. Otalela moto eza mabe otaleli moto akokufa olaleli nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobiko ekota bapasi nanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima ayebi lisungi ya moto ezande vanité ata eumeli nazozela tunanga mpona yebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali pinsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokabusango nateli motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na. Voilà, les retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, vous avez bon, teaser, il y a Boniche, film, où ils ont côté déjà dans Katia, Belvi TV. En tout cas, tout le monde est bon, présence, il y a Papa JR, tout le monde est présence, il y a Maman Milo, mère 5 ans, tout le monde est présence, il y a Davina, tout le monde est présence, il y a Linda, il y a Ada, tout le monde est présence, vraiment, il y a Batumir Sowana. Tout le monde est présence, il y a Tegra. Film, où ils ont la somme, hein. Et film, où ils ont la somme, par de 50 tout ma Lili. Mandeko titre za Boniche mais na kati wana sikoyo nga misu ngeke komo kede ya kota Tegra misu ngeke komo keka kota Tegra na Papa JR Tegra zimbongo abotoli bandeko na 6h zimbongo abotoli Papa Serge Obi yebise pesa mbongo Tegra bike na zongo pona hôtel zongo pona mobali na nga bandeko quelle audace biso bana mikolo yo biso bano tozoya otabo audacité bongo loko so esekisi nga eza nini Papa Serge alobi mwana oyo azata na carte électeur te bandeko wabiteka azata na carte électeur te tele loko azosigné tele ndenge azosigné Papa Serge azosigné Papa JR plutôt et eza bongo ya koinda bongo koto kuna pe tomoni Linda Cote en tout cas ezaka ya kobeba tomoni Davina ezaka ya kobeba film ona ezaka na posa première partie bandaka ka lelo pardon première partie bandaka ka lelo ngana kota na tala nanga parce que bilengi o teaser oyo yango te bandeko to na benga rabino boya to booster bandeko na biso bazokoma ba film ya kitoko bandeko to booster ko booster ndeko eza na kokota kotala ko partager ko liker ko commenter bandeko boyeno na kati ya ti final to na yaka na kati ka ba partie na tie la kabino awa na tsaka ba partie ba film bandeko na biso awa eza pona booster ba poto booster ba star na biso
bato bayeba kite balamuka baya bakota batala bande kolanga wana ezaki bongo teaser ya bonus extrait ya bonus au film oyo ezobanda bongo avant tout d'abord to banda to kutana mamususu tozwa message au madame Belgique andi apesaki soit basoué oyo asouetaki bandeko o balandaka ye bandeko balingaka ye mingi en tout cas na vidéo wana mwana mwaso tetanga zotanga ba communicateur me famille libota mais miso ezokita amoni mo oyo akoki ko employer te pona bandeko ba soutenaka ye bandeko bazalaka wana quelque soit humiliation quelque soit makamalo kuta quelque soit wayana oyana ome bandeko wana bazalaka kaka wana tolanda nanu vidéo wana bandeko tolanda nanu vidéo wana ensemble avec vous par la foi 2025. Je vous aime beaucoup. Famille Libota, je manque les mots. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où vous avez dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngai sœur Nabino, ngai petite sœur Nabino, ngai grande sœur Nabino, ngai Leki Nabino et Namo Nabino, pourquoi pas. Merci, merci énormément. J'ai dit merci à toutes les femmes du monde entier. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a tout ce qu'on a dans vidéo et le lien Belgique Kandi a aussi ko souhaiter batouba meilleure vie. En tout cas, comme on dit ça la kaboye, muto lo bakaboye. Tant on ça la dédicace, on boit en gros. On ça la dédicace en gros. Et ça te que ya kotanga bakombo tangi oyo, otangi oyo kutayo karate, oyo soka ye, oyo soko sakani. Nako bimisela o kaka mutu bona ko bimisela noko ponyo lo baki balobaka noko te mère balobaka noko te balobaka mama Leki parce que bango pe bazaba mama Leki bazaba mama Leki to landa na vidéo oyo basouetaki ba mama Leki dédicace ba bwaka ki ba mama Leki na place ya banoko to landa manquer respect et pas ya noko nanga munga pe azali to be ngé munga de la presse pour soukisa makam munga azali décarré machia pe azali na côté misa mnoka na décarré ngana ko lobelo ko mon côté kaka baleki nanga décarré machia na télé misa na munga de la presse bon mona noko nanga ali tanda chou bébé tanda bango. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, moi, tu connais la vidéo. Le lien est ba dédicace qui, maman Leki n'a pas sa manoko. Maman Leki n'a pas sa manoko. Maman, bawana, bazaba maman Leki, bazaba noko te. Parce que vrai noko. Maman baba c'est à la été. Vrai noko mamba bana basi bande ko tala kaete na ko tala moura en tout cas c'est na susu kombono na tiesu na mnoko nga parce que ba makamu susu o ka poko yaka no petende ti ba yo boko ka poko yaka no to fandi na moura yo dinga ko kufa awati moura yo dinga ko kufa awo kepenza moura ba ki lo bate poigne ba selo ba SOS te poigne moura ndeka ba lo ba silama moura Sherika asali publication na ye ya ba regret na ye ya makambu na ye akuta na 2024 moura soki yo sala ka bilan te ya ko banda janvier auto bandi kino décembre auto ko koma soki nzamba ko permettre so sala bilan wana te yo bilan yo sala ezaka ya mafinga moura ena batu nsu ba vandaka parce que vraiment cahier na stylo
babandi raisonner, babandi ko réfléchir, babandi ko koma. Ya mabeni nyakutani nango, ya malamu ni nyakutani nango, perte nini oye azui, bénéfice nini oye a gagné. Mutu nini abakisela ki intelligence, mutu nini abakisela ki sagesse, mutu nini accompagner ki na tanga ba pasi, mutu nini accompagner ki na tanga bisengo. Nyonso wana. Mutu tongo sala bilan, azui conclusion. Ne pesaka idée te tikana koma boy. Bande ko sebo tel ku tata na page na nga ya Facebook, na compte na nga ya Facebook na page. Bomona ni lolenge nini nga na bilan na nga ya 2024. Lolenge nini na sali na fandi na sali calcul. En tout cas na réfléchir au butu mobimba. Na réfléchir au butu mobimba. Merci beaucoup ba parents na ngai. Oh vraiment bozala wana lokola ba parents. Bo pesa nga opportunité ya kotanga na ba école o esengeli, école o na kozwa formation. Malgré nga banda kansaki bokenda ko buaka nga na internat kuna na suka kuna bato batanga na tumba mission ba yebi. Bato batanga na tumba mission ba yebi comment est-ce que tout mandenge zalaki na 2007. Na 2007 wana nga na ba primaire. Est-ce que moi na primaire ya internat? Mais zaki juste pour la formation na nga. Lelo ose na fandi pe na loba. La place à Mikolo n'a porté peu un plus. C'est parce que. Mais ça fait na batu sope ba opportunité autant appel na ba école la bien ben est-ce que moi na primaire il y a internat. Mais ça qui juste pour la formation na nga. Lelo aussi na fandi pe na loba. La place à Mikolo n'a porté peu un plus. C'est parce que. Mais ça fait na batu sope ba opportunité autant appel na ba école la bien ben bango na bango ezara zéro. Moura Sherika azara bino moko déjà kuna déjà na S na nini na abaleza ba cook. Boloba déjà Sherika zalaka vraité. Sherika zalaka boy. Et le bien taille moko taboya na été. Aboya ta publication na yé na Facebook yango kaka nde elinge bota problème. Yo kande bolingo ebo telemela ngo matisela ngo mapeka ozangi analyse to nini yaya sala analyse nenga na sala kaya juba film bandeko na kangisi na na fandi na commenter sur yango na tie na kati ya ti final bandeko balingaka polémique te bandeko balingaka boye batalaka bazala wana batalaka pe ba encourageaka nga to yaka na ba mensonge te ibutu na bengi yo combien de fois. Ibuto monde d'Acosta sakani na bino hein. Je pense que cette vidéo d'Acosta wana na tala na nini. Tata micro na nga. Vidéo d'Acosta na uta kolakisa bino na émission me uta koleka. D'Acosta na ba parti prité. Sauf que tout le c'est que beaucoup condamné Linda te au fin bo finga Linda Coach te. Linda Coach mambo a lobeza vrai. Si là, soit un problème à mon alobakate. Si là, soit un problème à l'obakate. Si la manifestation n'a pas acte. Makambo nga la zone loba. Soit nga na kosi mutu nyonso o ayebi Suarez. Ayebi Naomi Suarez c'est ma petite sœur. Aya loba. Aya ko loba maman pasteur, notre maman pasteur de la famille. Naomi Suarez, l'onza makangola. Aya loba. Akoloba ke mambonga na zoloba eza vrai. Si la loba raté, si la soka na problème a loba raté. Minute pozolo tala anzambe nga mamseza la ya ngo tena baka mkonga no ya le boss M. Mkonga no butika na booster na ba star na biso. Ibutu lelo ozoloba ke bomoni d'Acosta zala wana d'Acosta zaki aza censure alobi boye. Ndeko oyo asalaka cinéma oyo benga nga d'Acosta Cédric non ya
Mais de coup, ça dit que nga si la benga nga d'accord ça mais si la benga nga Cédric. Si la benga nga Cédric. C'est cela veut dire kaka bino ba communicateur ndebo yaka na ba makambo mabe bo yaka na ko kotisa mbilinga na kata ba comédien na biso ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Lelo batuto banda ko tala na kala batuto banda ko envier na kala ngaso na col dans jouer le quoi mutu tel ngaso na col dans le quoi mutu tel bokoma ba jalelo vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Ibutoze lelo te ibutoze ya kala. Sala film meka film le quoi zuma meki. Ate etala manango te ma meki na ekaka. Esimba peka lobby peut-être soit tiki ma finga esimba. Boya katepe oteni lo bake oui Moura posa ya Belleville esila yote. Moura posa Belleville esila yote. En tout cas ba ndeko na lo babe parce que esua kingai. Esua kinga. Ba voice oyo bimisi Moura ba voice neza ya kala. Ceux qui pesa ya kala. Ceux qui tango ozalaka bote metango ozalaka mukala parce que ozala noka muko to bibiso so ba pede bazalaka ba mikala bana basi na yebi yango te ozolo bake grâce c'est mon ex copine mwana mobala za na copine mwana mobala za na copine azala na copine kindoki te copine on lo bake ex copine ezaki mobala lo bake no ex copine ngo ezaki mwasi na ye. Moi si na ena ndenge ma poto lo baki makangu te na lingala de te valorisant en français to tango copine. Siko yo pe na copine wa camarade lo kwa ngapela le bakaka copine nga plamedi. Si elle c'est ma copine. Yaya. Siko grâce te mo ya na no yaya. Grâce te mo ya na kamaji. Obana mera mo ala no. Castemo, what's going on about Nelly Kamachi? Copy. Bayaya. Ngaku tu soki C4. Moi C4 lidobi wala wa TikTok wala C4. Soka kimanga to comment solara musika busika. Eza pour la ndo zongi se na nzela. Jonathan a mobali. Loba lo kwa mobali ngama zisoko ya na ngoti. Kwa na majoti. Abonioka. So ngala tambola la nani. Garçon moi là mon mais parce que ba pede ba ba somi. La plupart ba pede ba somi. Ba pede ba somi. Mais malgré ces quatre zaki na ngote c'est quand vraiment zaki na ngote ba ne ko conseiller ngate mère. Au moins le lopo ça be photo ça la ah merde. Koto loko esimba te to ke na boye mère to ko ke na bisulu fute to so maman ba blo na so to ya to teka. Oba bosso nel se bino bande ko pona kuta na le boss na souffrir mo comme ça dans ya sa émission na ça la kaka pona betela bino parcours na l'internet bandeko en tout cas on est no kaka la beti moi du solo côté wana vraiment moura au gafé c'est là oui to boite mutu na mutu pas booster loko na ye faut ça là nous impa ya ye moko mais avant impa wana batu ba pesa ba idée bazalaka moi ni batu ba pesa ba idée bazalaka que non faut ça la boy faut ça be pour simba faut ça la boy ni yarate moura ni yarate batu ba pesa ki si la idée bazalaki po banda chaîne wana bazalaki mukolo chaîne wana pe paraît-il que azalaka ce babane rotia côté longa sila parce que yemo na lingara visibilité na ye bien ngote yemo na sila na tableau na yemo ko bazaki ko banda na seti na likolo na ye bien ngote nyoso na to ya kato lo ba mo to lo bango exagéré na pesa si la respect aza parmi ba star na biso awa ya Congo. Mais bino nde botika mamboyo. Botika ko kitisa, botika ko rabaisser ye. Botombola nde musala na ye. Voilà bande ko nanga ndeka na bande ko loba.
film na biso na kati dina na TV euti kosi la les secrets dans le mariage euti kosi la bongo tomoni lolenge nini dina na duche basuki lolenge nini dina na duche basuki mwasi oyo azalaka wana amibongisa kutu te amitiaka kutu kate nyoso kapona servir mobali na ye bambongo ne nyoso aganyaka nyoso kapona mobali bandeko pe ya bongo na poto bazali bandeko basala makambo na poto en tout cas vraiment bazali bandeko nanga tota sko lolenge nini dina na basuki na duche Zoka duta yekin, moi ça tiki mobali ya yakin. Bon, moi ni makamba ndeko msusu balingana bako tika mibali na bangote ba yakin yango. Ndeko tiki mobali ya yakin, en tout cas ntuka mobali ye awa eko bala kaka petite sœur na ye. Ben duta eko bala petite sœur ya dinana. Bandeko nanga tolanda nanu tableau oyo tolanda. Mais c'est sacrifié d'abord pour la famille oyo la beaucoup la kinda. On a un kanisa, ba parents na ngande bazate, bangaza ba parents. Ba bokilo. Parce que si baza ba parents na ngate, yo bali moi na bango, si koza bokilo na bango. Et on qui opala officiellement ma petite sœur. Oh, on va mettre la Kitty, na lobi que non, on va na ngaki ko bala nga ba kama na ba benga zo ba duche. Nga bakamara na ba benga zo ba lo za kizengo za maile te comment votre mon père là que ça y est moko nazali na confiance na papa nazali na confiance on a notre mon père na hôtel la tenir na za négliger na zo mi négliger nga moko na occuper te kaka pona s'occuper na famille na yo toi tu gagnes combien yé ça mana combien yo gagnaka oh eza plus que nga et on no sale la ki macho yé ça ma combien gagne moi je travaille 2 fois na muki 6 heures na ki musala na zo 14 na yena servir mobile nanga na sala ngumba parce que la lobby non na za pasa mobile nanga za ma pension libanda ti na za peu fatigué na zeli 15 heures nga wana na ki sunsa na zo nga avec 3 heures cassé mais non tout ça on pona yo combien de fois famille wa benga yo tinda boy sala yo oboya minga na mutinda mbona famille wa mbona sala tinda na famille yo yebite. Si nous sommes au point, nous sommes au point de Dieu. Nous sommes au point de papa, nous sommes au projet, celui qui Coli, qui d'Afrique, qui Mandako, qui vend dans la vision d'Afrique. Mais non, les messieurs organismes en sous est-ce que nous sommes au côté qui n'a pas au bouleversé, au renversé par quelqu'un, nous sommes au projet, c'est yo, c'est les autres. Oui. Yo sali lote yo zali bana mambo bazo sala kuna elingi na yo bazuka mundu azandenge mona ba vanisa kina kiti akepeti na me obakepeti na me. Je me suis toujours posé cette question. Non. Crie. Mwinde mokoma ikoganga, banda koganga. Non, c'est pas. Je pardonne. Ah, je te pardonne. Écoute. Je sais que mon explication n'est parce que je ne comprends absolument rien. Donc, un sentiment, ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'était quoi? Je ne sais pas. Tu étais ivre? Je n'étais pas ivre. Mais... Ah, au sein de la conscience, on aurait été la place. Non. Et là, on va comprendre avec un peu qui a l'angua, il y a la chambre, il y a les salines. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a beaucoup de bongo film ya dinana na kati ya dinana TV bandeko bino obosala keloko wana en tout cas botika bandeko na ngai eza bien te moi soazo se sacrifier pour na yo moi soazo komi tika moi soazo sala nyoso po yo sala bien aza moi so sakana te tala lelo duche kamwe amoni dinana aussi na chambre bimi bien make-up, bien belle, na elle m'a poussé na pantalon na elle ba pantalon les faka ndenga na linga. Et pena aboua comme moi aspirine na ina mutu ya perruque. But a commis surpris. Oh ezala ki ngate bandeko vraiment na tableau wana en tout cas tozwa leçon ba maman na ngai. Atoza na poto mombali anembe hôpital mama bonga makota lata sala nyoso bima wow. Bima pena wow, moi pena tiki papa pe ki diba. Ende mère na biso sala moi pena bimi bien gondo papa pena tikali ki diba o bébé c'est ngako. Et bon on est pena sala parce que tout à la dit nana ami pese ki ni na travail. Tala eloko ni no esukele. Tala lo lenge ne esukele. Mobala ke ko bala na lekine. En tout cas bandeko et ça la passe makasi.
nakati ya bon nakati mika be ya concurrence biso toyebi concurrence ndenge ezalaka bandeko na ngai toyebi concurrence ndenge ezalaka en tout cas ngonga bazo signalinga déjà ngonga déjà et beti ya kokabwana biso na bino lelo je pense que naza nanga mulaite naza vraiment mukuse parce que tout ça il a mingi ngonga bandeko na ngai bongo j'ai reziki nakati ya Karine ya Mado ésotérique eza wana na kati ya Karine ya Mado bandeko film wana eza wow film eza kitoko film eza wow tokende tokota na machine na bandeko na biso to booster bango bandeko tokota to partager ba théâtre na bango totala yango totia yango vraiment na vacances na biso yango wana eza lolenge ya ko booster bandeko na biso bandeko na kati ya Aïda Caterpillar na kati ya Aïda Gladys plutôt na kati ya Aïda Gladys officiel toza pe bon na film na biso eza wana bandeko tokende tokota total toza pe na Cheko tokende to booster ba star na biso bandeko na ngai makama mafinga makama boya lobaki ya sala ki azongisaki en tout cas wana emema nango communauté congolaise na biso na eloko morote na eloko moko te bayaya tosala cinéma na biso baacteur na biso awa bandeko na biso basalaka filme baenvie bango mpe na bamboka misusu lelo oyo tomoni Belgique kanti azwi trophée ya meilleur scénariste ya Afrique centrale eza fierté bandeko eza fierté lobi kuna mpe kozala dinana kozwa mpe trophée ya meilleure actrice meilleure productrice toki producteur bandeko lobi kuna pe toko komona pe kuna Cardozo lobi kuna pe toko mona Karine ya Mado lobi pe kuna toko mona mama Moseka toko mona pe mère Milo mama Top papa Alain papa JR toko mona pe papa Serge toko mona pe président Lombe bazatala ebele ezala fierté na biso et qu'on a la fierté de total ba film nigérien awa c'est pas comme ba film na biso ba en tout cas bandeko o bozana ba pays musika wana bozo ba film na biso bo lakisa yango bo talaka yango bo lakisa yango bo partager na baninga na bino nyonso yo ozotanga na université na mboka musika ya zwango katela ba copine na yo botala expliquer banga ta ko expliquer on a place sur le langue maternelle banda ko expliquer comment na yo interprète ya ba film bandeko na biso kende musika bandeko voilà film vraiment bandeko na biso ba ko avancer voilà bandeko na ngai zwa yango vraiment katela bandeko comment ata interprète pour ça les côté comment interprète ça les côté nyaso kaka po o booster bandeko na biso ba star na biso et que ça la fierté na biso bandeko na ngai voilà c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi des débits jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, bandeko na ngai bo partager, bo commenter, bo liker et pour ça la mission vraiment kitoko. Je dis encore merci à Yannick Bolunza, Papa Nanata. Merci beaucoup à mon vieux Serge Vita, les bijoutiers et pourquoi pas à Ika Mamelina, à maman Annie Poutou, voilà, maman Annie Poutou, à maman bébé mémé, à famille Libota, vraiment maman Tozawana. Merci beaucoup pour nos commentaires, merci pour nos like, merci pour nos partage, merci beaucoup na baninga langa nyonso ya WhatsApp, surtout ming na groupe cours des grands pour nos partage, na mine vraiment et sous ça langa kitoko makasi. Merci beaucoup na bandeko nyonso obolinga langa, merci beaucoup na Pam Matondo, merci beaucoup à Bianca Zanga, merci et pourquoi pas à mon vieux Bob Molema, vraiment respect mon vieux, merci beaucoup à mon vieux A12 fiston Masiala, merci beaucoup et respect vraiment ma vie nanga année asika yango ceux qui ba conseil na binoté ceux qui ba conseil na binoté bandeko ceux ba conseil ya ba papa oté ya ba yaya oté na yebite lelo o ceux qui ngai o ya bino ngaki nazala lo lengeni voilà restez toujours branchés sur Resimaté pour les scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi je vous dis au revoir.